Fali pour pas bimisa album na Gold Tokos Gold D. Oui, Tokos Gold. Tokos Gold dans marché. Est-ce que vous avez senti en avant? Akutani pe moi frontement na mutu moi poids. Donc moni moi libaku na abeti moi libaku na chemin. Akutana na daji. En tout cas, joyeux anniversaire madame Tole Kabia. Puis on album ninga pesa de date album e robima mais attardé cité. Papa Oxuzaki na concert Richo Watanabe awa. Sikoyo bato belé misus ba holo bake ah ça l'année zaki muke ça l'année zaki boy Richo betaki piaka tout papa Oxuko confirmé pour la concert Richo Watanabe. En tout cas bato ba imagi trop ninge faire sangisa ki bande ko na album Dynasty ba critique ki de na ate azoluka aluka ba che poa marché mais lelo to moni ouais rapper da ba vene surtout ba sangani wana skoni nyogolo ba na bato ba critique ki idée à faire azaki na liboso. Album de Nesokyo déjà na yoka partie album na studio wana na Marcade déjà ba grand chanteur ba Mbiango puis faire ça ba boulot bien tourner non joyeux anniversaire faire rigola malgré un retard vaut mieux tard que jamais donc voilà kelim tazo apprendre parce que annonce wana 4x4 zoya yep faut participer et puis album ne faut bien plus vite que possible avant événement faisable. Tout le monde qui fait rigoler à Paris, qui fêter anniversaire na Paris tombé Mimi ti dans mon a lancé déjà fiche na album Dynasty où ils en a 17 titres. Ni ko lo ba pour album. Oui, émission na bino bolingaka toujours vérité c'est vérité parce que to lo baka bo solo nde bozomona toza awa na inauguration ya exotique moko alimentation moko africaine nde bozomona kombo LKM Food le londe plus 243 le londe fungwami na mboka Turquie précisément na ville à Istanbul nde na occasion nango pe to récit pour na bino Papa Rox. Oui, Abino Boyebi Papa Ross en direct à Turquie si condé toko lukato de kokskena imo muke par rapport à analyse ma mbebele vraiment il y a un ancien na Jonathan Mano qui a terminé ça font la caméra to yamba Papa Rox je pense d'assez bon moni Papa Rox yo ya koloba mingu to ezate bonsoir Papa Rox bonsoir vérité sur vérité Kelly TV babi Istanbul deux fois que tout est donc mboka oyo na obenga nouveau monde donc nati Congo mboka fungolige pour na biso ba congolais donc en tout cas merci na ozana micro na bino première fois na les émission na Turquie et ça linga bien. Papa Ox soyez le bienvenu voyage legende en tout cas voyage kitoko Istanbul yo binga na déjà passeport diplomatique tak ambassadeur culturel d'autant nazo komarara ba policière wana ndelo na ole la Turquie ba policière au senti tala bataille lo vandon ba yamba batu bien do senti bina ke porte fungwa mi ba obimi Istanbul yamba motonde na obenga ngo donc des fois c'est bon. Papa Ox na yo que betil sur la passeport diplomatique Papa Ox pose passeport diplomatique président Mbokoyo donc na yaki mambo héritier wata po wata za ambassadeur ya ambassadeur culturel à partir ya wata héritier nde nazoloba na timu wata mobimba tangu ya yaki mboko yo ngana yaki awa etange na landaki ambassadeur culturel te ambassadeur tourisme culture oui tourisme tourisme mais culture kaka na konta musique sikoyo président mboko pesalaki gazo kende Congo parce que na musala na salaki atali na bulonde na osala na ndenge na lingi Turquie pona bolingo na pesi Turquie président talabi mais non muto faut pas pesa passeport diplomatique rouge ayara na yango moni des semaines na pamba na ye au sentir niveau. OK Papa Ox to lo bela mo muke sur Turquie comment trouver Turquie
Donc aujourd'hui on a un nouveau monde, Eldorado, donc nouvelle destination. Donc mutu tout place aux alliés. Kanga kombo wana nazoba wana Turquie, Istanbul. Bokanga kombo wana. Donc solingi o comprendre donc ba donner un monde lelo faut ya Turquie. Solingo comprendre la Bible, solingo comprendre ba donner au monde des opesa na ki lelo. Donc boki lelo. Faut ya Istanbul na ba Turquie. Pour vivre ki lelo. O kuma mboka mo non ba tutu ba ra soin. Mboka ngo na muna mutaleti keche tenga mate. Na tikalo mona te mutu telaka ba shusha mabele. O senti pomba ya sika sola mapeka poto akoka ngo kachi bodongo zo kufa na odeur Dior. Tala ba petna ba américain. Base les américains, on senti ba mati hélicoptère ba mati ba drone mais oko mona peke bo Zulu na ba côté na biso kuna ke bana kidiba poko kuta na Zulu mobo alumba solo ya chembre na mikili. Mais ba base américain zo tomona na mboko comprendre que ba yibi mutu lokote babaki chombo te babaki lineti te babeti mutu te mais respect sécurité et puis aspect et là on est là Turquie et puis ba mère pas Turquie malgré ba mon na mingi te mais baza dégâts bilo tout côté dégâts donc telle alimentation tozu ya munene do sona fungoli maboko boy o senti na rosa 1 2 3 nazo kende kaka ya gaya ya bona Paris bazu wapi papa oksto ta mo muke na actualité du monde tout mona wenge musique 4x4 basangana ki bango nyonso to ba président JB ba le makaba to moni ba fena biso weranson tout pona idée wana o basali wana munyonde te idée ça génial et puis na profiter na expliquer bango ke na okaki producteur wana ba okende so ba Cap Vert bani mais ngana ko proposer producteur wana Amadou Dianga ye wana komone ngona no Amadou Dianga ou Amadou Diaby Amadou Diaby akoki pe ko yana ba na Turquie ba instrument ya bien zali ba sala bien zali pour na ba production pe ya 4x4 pour to boyi to comme benda simba pour ba comprendre te idée est tellement géniale. Bako s'appelle le mot production européen pour na boya rara polémique ça trier na nenga soin premier concert en Europe et bet na Turquie donc ça boule mo ya bien na lele on makasi bako ya pe maki na Turquie et pour bilama na bango ces alliés tout forme na bango sans exception na bilamba jibezali talaka na zaki pa nani mutulanga yo nani Sani Fashion Senia Sina Fashion mona bandal Tokos bilamba jibeza kuna Nathalie pa ya sergent donc biloro tata betara biloro awera et pas sergent za oso mona de autant dans mboka ndenge zokende so toke pa bogali bongongo inspecteur ya zokota tina usine talaka epsenga Louis Vuitton parce que normalement fait toke usine pour epsenga habiter Louis Vuitton il fallait balamba parce que Paris a confiné ngande sekonde na bima ki wana etanga ambassadeur na tika ki on état de siège ba américain ba matik ba don ba bifie okoko déclencher état de siège na tika on état de siège mais tant on a commis na mboka bogala zo ebsanga ke tisengo oyo ya Louis Vuitton ezaki dessiné ba sala valise ezaki ya makasi ba tcheka ngo bicarbonate ezutant mais elembi déjà l'état bazo kata tonge comme kota mais fallait na tika mamu na zo sa na kende kuna na moni ko zwanga temps et puis tant to commis ce soir Ota omoni casquette on a là mon est là mais au senti mi fashion oko benga on a ba langue tout ndenge lingi o siko ke ebimisi artiste na biso héritier watana ba comme na ba style américain dozo bete mais ozo kone chulati ozo on ba style Ibrahimovic l'homme de 156 bi na PSG na Paris donc Ibrahimovic a si la raté ti lelo o senti ba idéologie yo siko mais à saliango pour la première fois a créé une véritable ligne de vêtements et artistes. Ok, mututi na niveau C. Ola tame. Talagande na kenango. Poutine, le pays est en guerre. Tala s'attendait. Balobi otumoli Russie, zala na pe ma Ukraine. Pour kana faut pas ose peu s'attendait bon mon mbogeziki. Donc otumoli Russie, otumoli Poutine, zala na pe ma Ukraine. So on appelle ma Ukraine ité vandanya koloba mingi ité pour ba lamba biloko na yo awa. Papa Ox
lelo bato ba yimaki mingi Papa Rolls ça roule OK Papa Rolls bato ba yimaki trop ninge faire ça qui bande ko na album Dynasty ba critique ki de na raté aluka ba chepoa marché mais lelo to moni ouais rapé da ba vient surtout ba sangani wana skoni nyokolo ba na bato ba critique ki idée à faire azaki na liboso non mais na Congo ba critique ki te ndeko to yozolo bana na Congo za rapé boy so ça eloko moneti nena na kati ya Istanbul obi Istanbul yana ba binemi belé batmo bo ba boudé ba chongono mais bangwana kaka bazwa avion ba kitana ba vol à minuit parce que faut qu'on a singa na aéroport et ambassadeur na tuni ba bina vol à minuit to comprendre te ba noir ba yebele mais la ba noir on peut ba congolais comment on appelle donc distinction ya ba faire na vol ya minuit ba kobo bazo ya mingi mais ba kobango ba congolais bo ba ya minuit pourquoi ba ya minuit pourquoi masque pe ba longoli Covid esili nango depuis guerre bandi ba ko mona bilongi na bino donc ba ya minuit po ba mona bango tele ba kota mboka ba lataka ba masque na ba kagoul le ba buka ba plan po ba mona bango te mais en vérité ba lela Turquie mabe eza ndenge moko pe boule ya faire ezaki mama na boule ba to ebele ba lingi yango mais ba misuba au sala semblant de preuve nango yo mo lobby ba wera ba spasali yango na ba JB 4 administrateurs ba vandi ba signer ba papier pour ba zongi c'est ce que idéologie kala donc c'est-à-dire faire azaki na bon chemin azaki na boule ya bien donc ba congolais va marcher bon et puis ngande na comprenant so ba ba iniote segelo on est simbité on est au site TV na binoti Kelly TV ba to bele ba commentaire on a TV Istanbul on a ba ta Turquie ba ta dingi mais au monde ba kala te ba somba ba caméra ba oya ba bando conquérir c'est bien nga TV liboso na kuti na mboka Kelly TV, vérité. Et puis na leki. Moni, pour nga na capter na comprendre. Timba na 1, na des retards. On a bilo Konistar. Mon Istanbul. Konistar ma finga. Aibsanga Papa Rose, Timba na 1, na des retards. Na film ba yanké, fanfare beta raté. Donc ke bana ba fanfaron. Ba o décourager. Vraiment Papa Rose, siko Fali pour pas bimisa album na Gold Tokos Gold D. Oui, Tokos Gold. Tokos Gold dans marché. Est-ce que vous senti en avant? Ndenge ya Istanbul na bata Istanbul Instagram babilo kona tout ezo monana mais pour la première fois na robombaté. Il fallait donc Tokos bangonde tembe. Wana mutu nanga donc il y a tous les temps, il y a tous les jours mais pour la première fois akutani pe moi fondement na mutu mo poids donc moni moi libaku na beti moi libaku na chemin akutana na daju po ba beta ba ligne mo po fallait satika biso na ba musique na biso wana to beta na fallait za souter ya zo tel sapena makonga vers ba daju ba gims mais a tout anaki na daju nde salaki neti ndenga combat cage daju beta ki 7000 na sugi 2 jours il y a betaki 800 000 donc il a quoi que carrément mais aza toujours na chemin na ndenga lobaki Tokos do aigle azo voler ga likolo donc ça passe Papa Okusaki na concert Richie Watanabe awa skoyo batebele misus ba lobaki ça la neza ki muke ça la neza ki boy Richie betaki piaka tout Papa Osko confirmé pour la concert Richie Watanabe en tout cas batube bazana ba monaki ba filmer bango ba yebi place bazali et puis là photo kanga ya makasi Richard Zaloko moi Diego Kao na nenga na Istanbul na nenga ndule nenga pe LKM Food oh ya Laetitia na Francis Mbala baza pe ba Diego Kao na nenga mboko yo donc nenga pe bino boza ba Diego Kao ya mboka oyo na nebo bandima mbo TV. Donc en tout cas, tu peux savoir bravo na héritier Watanabe parce que na simana liste ya mulai. Son option nombre de musiciens o bazo lukabaye bazo bengalem subie moi ne laka. Est-ce que ko yebisa biso ndeni toko sala tokutana na Landry Monda. Ndeni toko mona bokulaka tonton bokulaka. Ndeni toko za shusha mabele. Ndeni ba américain fo bazala na biso. Ne biloko ba obunda na mikolo ya ngwana est-ce que ngapi ba ko salela nga ligne de vêtements ba question ba so poser mikolo obino no boyebité mais boko situka le bo envahi
là musu so boza esprit te pe ba pandi pe Istanbul parce que Istanbul est là sauver bino na boza ini mais so ka boza esprit te na mikolezo ya ba kabula pende Istanbul na de ban on veut que ngambo bato ya mutoyo donc moni mboke baby mboke changer de binande bato Istanbul boza la prida parce que na tout à l'heure nouveau monde nouvelle destination Eldorado Yalelo donc Kilelo est en Istanbul Kilelo est en Istanbul mboka peno yebo moni banoko tout propre et en tout cas na habité na Paris na Paris mais na une vérité au coup t'appelles un mutubo qui est sur la shit là donc vous comprenez mais Paris baby ou bien comment donc maloba venya kaloba pena que en puto comment nango kasangulu de to zonga penda bamboka to ke sabilanga donc poto komi poto maintenant na Istanbul na monument Kinshasa na Mikili talaka na auto tambola na ba américain na talimboka na leli tant na zomo lokola Pati Kadiata Papi Kadiata les jeunes managers toi qui na moi abimi lokola jeune moko to ke ba course to koti au sentir atambusinga tanga keka pala zongi boy aina spa ministre maintenant c'est vérité donc santé maintenant non azo poser candidature dans pas longtemps candidat il y a élection il y a 2023 député ko Papi Kadiata Luka ba député ovani muke to fungoli maison mon ba jeune bazokota donc griffe na griffe on a lo ba ke bilamba na bango zaliao a défendre nos vérité Balantoi Geni TV qui on toujours continuer koko bana papa parox tout ça na awa na profiter ko pesa ba big dédicace na bato tout bazo soutenir toujours mon papa Paul Fikipo motema maman Nathalie Fikipo balobi FBT misalande wana moni mwana la collection totika matondo papa na Erdogan base les américains na bosanité Pacha Mwananzambi na moni ba maître Choucha Mabele na moni Jamal na moni Empereur Mazoa na moni colonel Ngazor, on dit presque base les Américains, général, tu basé belé, tu peux savoir micro, américain, peu barolo, babaronio surtout. Son excellence t'as vraiment ta pièce contre pièce, tu moni général Doli, général Doli, bambo te belé, venant son excellence t'as vraiment ta pièce contre pièce. Jonathan Manoka terministe Nassima caméra, Empereur Mazoa. Empereur Mazoa, hein? Parce que là on a les là-bas on est tombé chabo. Et puis mbongo ebima. Vraiment. On a ce que ça pression sur mbongo monani. Ba mettre sikabaye bobo ngama na bino bobo bunda na Paris, bobo bunda na Bruxelles, bobo mona Jamal Bébé Nchor, na boko bunda na ba Allemagne wana na ba Londres ba Osbo deux fois te boko bunda auto zo na teti boko bunda ba maître bazalia ba américain ouais papa rock lelo Kofi Olomide comme ambassadeur ya culture congolaise sikoyo za tozomona ninge Sankara de Kuta zolo bazo critiquer ve quadra ni rolo ba ponango te Sankara de Kuta ninga zalo banasi sil nango parce que vieux quadre azwaki nino azwaki passeport diplomatique par rapport à expérience n'attend ya sala mais gouvernement peut ba nani Sankara kanisa ki batiki ba 4x4 mais yomo onasi ozoyo kake mbongo oyo esangisi 4x4 eza mbongo yuti na gouvernement donc yo biga ezaka système ya ba calmer vieux na passeport rouge. Si vous Sankara vitesse na ya bulaki ke so na che pression ba pesa pe wera or que mboka ya na projet mususu pona wenge bazongisi bango liboke ndena oyoka ngande na comprendre pe faut ça que ba pesa ki na Kofi mbongo na po ya na clanté ya za quartier latin de so ba bi ba pesa mbongo pas zongisa nani fali na mouvement et aussi mbate même Francis Mbala on dit maté donc yango ba pesa ki e passeport wana po azala neti homologue na ngai to voyager nga na ye to memara ba message mais pona 4x4 wenge musique po wenge za clan ba cheka mbongo ba zongisi bango po e signeleli wana ba signer o sentir que o eza ba mbongo ebele yango sikomoni Sankara o talaka mikolo ya
alobela suma ngambongo te otika ngo eza ba babenga ni chamu pepe chamu lunge cha pression po kuna ningana ba pesa makambu meloko ba pesa makambu ndimela ngo mona ke alobela ngo sute. OK, pour le concert il y a Martyr déjà Fally Ipupa annoncé idée wana est-ce que akoka charge wana Temaza musicien, un musicien lelo, il fallait pour pas très puissant. N'habite sur vos episodes qui na Bercy, hein. Oui, na Bercy, na episode au Moro, ba combattant ba banda kocha mobulu, banda 8h. Ti tolo baneti, ba 17h, 18h. Tant que na mbila sko ba côte 6 ba che bango pression ba bendani, ba tubaya lo wa banzinzi. Donc au moins no côté na kata salo, au moins na vidéo, bori kotonda. Na le hôtel liboso le tourner na sima plein donc Fally a très puissant ceux qui bokan sara ki aza léger en tout cas beau sous-estimé aza très très puissant donc autour de sa stade ils en ont j'aime que pour la preuve aux hommes na le karobeta abeti na stade à Douala abeti na stade à Sénégal bien que ça va playback abeti na Dubaï. Pour moi, les équipes non ouverture à Cannes mais ba maître bazali bako contredire ngate avant bunda combat faut ça ba sparring de ça ba sparring mo azo beta pour que ne ko affronter sikoyo martyr donc et puis que ce système était aza aigle a voulu ramener likolo donc ngapo na ngana ebike na ona mona pona e en tout cas nazo douter ata mukiete betango plein tout comme pe ba oyo ba omona ke ba koki ezakali kamu ya okoka pe na wana koki oche mais obetango héritier watana pe aloba bientôt la pe martyr oui bien nazo annoncer pe héritier watana be wana skona ba coulisses aipsenga pe Bercy donc arena ya Bercy azo betango bientôt ba ko annoncer David Monso ba ko annoncer biloko donc obipa obeta nini martyr aloba parfois beta martyr obeta martyr parce que lelo neto tala na génération lelo mona suka liara mingi oye bien on za mona suka wenge donc mona suka liara mingi donc prophète bonne ko sakate le voisin mona suka obeta ni martyr eza na faisable et puis possible et puis groupe oyo eza ko mener lelo na ndenga kini oba musicien bana jatans tala ba utakiat bazaki na binoti ngibino mo boyebi singa bobi ba musicien ba niveau bilamba ba kenda ngo ba ko sa ba boutique est-ce que yebi sanga siko ke groupe ni na kini oba musicien ba olata ni koleka ba musicien ya Team Wata o benda pe batu ba ya ba mona ba swalanga avec comme swag ba mona mena ba swalanga donc oba roya pena ba tebe na yeka pona miyembe na yeka na mona Mishka na yeka na mona Petite Analyse na yeka na mona Jack Love na yeka na mona Mbungu Cédric Mbungu Jerry Spear yemo benga Bombo d'Espagne na yeka na mona Bombo de Madrid na yeka na mona Oliveira na yeka na mona Petit na ngai nani Smoke les Bogards Smoke na yeka na tale héritier watana be leader mo ya simple ya dimi mais on sentir que très puissant on se ce que j'ai entendu ça donc voilà et tout est possible hein? Et puis c'est faisable tout le monde qui fait rigoler na katia Paris akendaki ko fêter anniversaire na kuna Paris tombé ba mimi ti na mukompe a lancé déjà fiche na album Dynasty ozana 17 titres ninyo ko loba pour album album de ce que déjà na yoka partie album na studio wana na Marcade déjà ba grand chanteur ba embiango puis faire ça ba boulot bien anniversaire c'est normal ba ya mema na mona ki ngote na nenga mabete na mona ki ngote et puis bon voilà je peux rien dire les anniversaire na ba masane ba sepele ba mema bébé so bino pita basani bébé abimi yo alati nzambala wapi mama na ye wana kasi faire les anniversaire na ba memi et bébé donc les jours na non joyeux anniversaire faire rigola malgré un retard vaut mieux tard que jamais donc voilà kelim tazo azo apprendre ngango en tout cas joyeux anniversaire mamto le bien puis bon album ninga pesa de date album robima mais attardé souté parce que annonce on a 4x4 zoya il peut faire participer et puis album ne fait bima plus vite que possible
avant l'événement ne banda pour les événements ba fie na ye aleka kutu teke na idée moronetio libaya contre libaya na ba vie pour keba nous pas que Lumba Solomon selon déjà bien information avec album en mois de mars parce que le projet a vie et album a fait parce qu'on a le beat parce que on a Congo ça la tozo bimisa bientôt après bientôt comme long donc il y a on a bi et bima pour être à la teke au vandi na poto bindu la Congo au vandi au comme son le roi qui bota est-ce que yo li kofina yo et ko les gars américains à force. Oh non, maintenant, moi, Américain, tala 4 bagues. Tala n'est pas Kanda. Sigo Américain. Yo deuxième, qu'est-ce que boule, c'est que Kanda boy. 4x4. Au moins, on était. Combien il y a 4x4? T'as Sigo. Ngoutou Sigo avec Bakento. 4x4, c'est que peut-être que le cas pas problème. Na leli. Donc abimi sa plan aye, abombela mo ba fiete le rola ngutu o uchi komono e botu. Te wana mabe. Mabe. OK, papa hosto komi na suka meto no toza awana LKM food plus 243 et fungwami babi bana nyoso to Istanbul, bana nyoso to Turquie, olingo somba biloko vraiment ya Afrique. Olia vraiment ninge olingara ndeto ndo la bio na ninga Afrique awa vraiment okuta ngoza première vraiment alimentation africaine roloba o efungwami a na kati ya Turquie na obengisa bino to bato nyonso to bolingara kolia vraiment bio awe toza vraiment ouvert efungwami déjà lelo Laetitia Kiazo ah OK LKM Laetitia Kiazo OK efungwami mbala nde toza a pona ko fêter ensemble na bande ko de bafungoli nini comme ça donc notre goût chez vous notre goût chez vous donc bien Jonathan Biso chez Bino voilà plus 243 d'après Mboka pe Mati donc sentir qu'il fallait qu'ambassadeur aya donc félicitations d'abord na maman na Biso Laetitia na Francis Mbala couple Mbala félicitations na bino parce que boza ba jeune oyo omoni ba jeune mo babotama na poto bango trop poto so yo kana lobaka ba poto belé on a li phrase na zongo pa ya Francis Mbala parce que nous avons posé ba question mo ba bina nga vie ngaza ba poto belé et aujourd'hui je confirme que Francis Mbala za ba poto belé yena Laetitia ba poto belé parce que ba longwe Switzerland batiki Paris batiki Lyon mais ba e a na Istanbul na biso tout bega o Istanbul mboka dingi mboka bashusha mabele sola mapeka poto donc kuna o makambo ezalaka te nzoka nde shusha mabele azwaka pe première classe in avion ozomona zikoni shusha mutu no no bagi ya première classe somela yo billet comme Prof Maya Kamba très puissant grand compositeur donc sikoyo ba Francis Mbala ba eko innover na kati ya Istanbul yena madame na Laetitia Kiazo Mbala donc elingi kolakisa ke force ezana mboka et puis à travers bango toyeko découvrir pe siko ke mwana la kapazali o aza designer congolais parce que faut te expliquer bien ba designer turc baza bato bana banzungu o balambaka ba plan mais toza tozupe designer congolais talaka casquette on a la cho na tana na tambola na bato be batuninga babi ah zongo biengo babi oh op eza mais mwana laka ngabi ouais kasitela tous un système à satan dette ba copier ka blog à Moscou mais yem ta designer plan parce que à tali conception le monde est en guerre c'est pas les pays est en guerre tout mais ça nous sommes en guerre à l'est mais là c'est le monde qui est en guerre et moi Nelaka comme ça moi Nelaka donc on aura toujours inspiration qui mbango à s'inspirer ce qu'on a s'attendait donc ils ont chapeau mon donc on se sentit so bête ça on combo s'attendait Moscou tout le monde Poutine ça na pema ya ba ukrainien on devait se comprendre jeu de mots là tout le monde Poutine ça na pema ya ba ukrainien pour ce que ça na pema ba ukrainien te ba obeto ka elo moko opalanga ni mboka panzani mais talande ba ukrainien ba zo résister malgré force à Poutine mais ba ukrainien ba sa nini
Donc automoli Poutine zana pe ma ba ukrainien. Ici c'est Istanbul yamba moto et yambingai. OK. Papa ostom na suka pona le préféré na zope bato bakolo restaurant poto so na ba momuke. Yango na olinga moi mot de la fin na yo ba dédicace. En tout cas pona mabanga nde balobara émission sa mabanga donc mawatro. Émission sa mabanga mawatro. Na tout cas son atali na bi ke ba américain bazolo bara fona boka bango mingi. Shusha mabela lingi mabanga na yeyo kana. Landry Monda alingi mabanga na ezala. Tonton Boka oya ba bonga bokulaka oyo ya ba beaucoup tampongo bandal.com yepa comme bon ba pacha mwana nzambi ba garçon capable bazali ba bogar bazé belé ba comme monsieur ekimi kiminga Ken Kennedy chimuna boutique Ken. Je te jure son azisu mwana elaka il est déjà zali banga déjà na latina mutu mais na robosa na pété batu nanga on a benga ba grand lecteur bato ba simba masolo pour faire velas pe boujara na zuna no mambo de Dublin na Irlande na zu trésor au coco le concessionnaire anglais ya te ka ba voiture de luxe kuna na Majesta na zu Cédric Aloui Sambwisa Ivry Mubimba wana ezalaka yaye soki na zu Eva Moiri na Autriche dozo sentir que il passe à la wana tout le temps tous les jours et William Kankou l'italien le plus suspect Brice Kisombe et puis Tobo Sanité Baou Service donc au monde raso wataye a commis ba jeune aéroport un tel bazu a kitie o mutubo bae nae donc Baou Service babuka na raté en direct de favelas de Muchachalados mabange belé Babi prof Ama Kamba mkolo album mkolo grand écrivain ba chanson Zidane Fikula na bosaniete Jamal on a peut-être n'a pas nous senti que donc il y a un grade de belleté il y a un sergent hein donc il y a un roi mais roi sergente as américain donc moi il y a Prince William donc il y a encore Prince William grade de belleté mais as la royauté donc Jamal des fois hein Ladine Lengo